24 en cause auditaire militaire des garnisons militaires. Ainsi que M. Manzanza contre le premier agent de police principal Yoko Ambadjon, passé à la barre. Moussa Kaimbe, avocat au barreau de Kinshasa Matete, comparé pour les parties civiles, conjointement avec Maître Julio Manda. Maître Julio Manda, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, comparé pour le parti civil, conjointement avec Maître Jeff Djamba, avocat au barreau de Kinshasa ATT pour le parti civil. Pour toutes les parties civiles, Maître Carlos Rambembo, avocat au barreau de Kinshasa ATT. Et il est renseigné M. Espoir Kabongo. Laissez copie de mon présent espoir. Et il y a un accusé de réception qui figure sur l'exploit. Mais à l'appel de la cause, le tribunal constate que la République démocratique du Congo ne compare pas, mais c'est l'organe de la loi, votre avis. À l'appel de la cause, la République démocratique du Congo ne compare pas. Elle n'est pas également représentée. Cela étant, le tribunal retient les défauts à sa charge et c'est conformément au prescrit de l'article 72 du Code de procédure pénale. Au vu des comparaisons de tout à l'heure, ainsi qu'au vu des pièges gisant au dossier, le tribunal s'est dit régulièrement saisi à l'égard de toutes les parties par le fait que cette cause, l'instruction de la présente affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience de séjour. Cela étant, nous allons procéder à la poursuite de l'instruction. Voilà, à l'audience de la remise, le tribunal s'était donné Augustin Kouza. Bon, notez le greffier que Augustin Kouza n'est pas présent à l'audience de séjour. Commissaire supérieur, Ombo Etienne, B3 Léni, commissaire supérieur Ombo Etienne de la Léni. Notez qu'à l'appel de la cause, lui aussi n'est pas présent. Lelo Lilodi. Lelo Lilodi. Lelo Lilodi. Des mandats d'amener. Et pour qu'il vienne cette fois-là, sous une bonne escorte, répondre à l'invitation du tribunal. Ce que le tribunal a bengio, ils ont raté pour Kangayo. Le tribunal a lié à vérifier les faits pour fonder les monina na yo. Quand Moussoussou na kosamba na yo ekoki kobikisa ye, ekoki kopesa lumière na makambo baza kolandela ye. Mais soki yo oye te, ozangi botosi na tribunal, ozangi botosi epai ya commissaire général oyo asengi ke audience wana esalema awa. E tribunal aza
informé que code pesa pour prévoir etumbu etumbu mpona témoin nyonso défaillant oyo aye te etumbu ezali parce que na nsima non voilà justice aza kotracase te babengi yo yaka répondre bakoyoka yo ekoki kosalisa motu oyo bakangi to ekoki kosalisa mpe tribunal tokozela moke lokola tobandi sika peut-être que baza na nzela baza koya. Cela étant, nous allons poursuivre avec l'instruction. Nous allons commencer par les personnes citées par les partis civils. Bon, moi, je vais décider, baza exemplaire. Babengi bango, baye. Ndenge moko il faut qu'on ait sa patriotisme. Babengi yo yaka, okimate. Tokobanda bato décider. Les gars, awa prévenu zwa kiti tia koto vanda. Vous avez un prénom? BG. Nani? BG. BG. Bon garçon. Merci. Né à mot. Merci. Comment t'as mis à but? Utilisez le micro. Kinshasa date. Nabotani le 4 Kinshasa, le 2 juin 1976. Comment papa là? Nkunku Pascal. Azali? Il est mort. Comment maman là? Mambweni Passi. Azali? Ufaka. Village là? Village Nawa. Mboka papa. Date? Le 18 août. Le 18 août. Oui. 2022. 1986. 86. Comment papa? Manzambi Gaspard. Azali? Oui. Comment maman? Luboku Pango. Azali? Oui. Village là? Malatoko. Secteur? Nationalité? Cayenne. Azali? Oui. Ça va me Date? Le 18 août. Le 18 août. Oui. 2022. 1986. 86. Comment papa? Manzambi Gaspard. Azali? Oui. Comment maman? Luboku Pango. Azali? Oui. Village là? Malatoko. Secteur? Nationalité? Cayenne. Azali? Oui. Ça va me Nabota na balade. Et moi ça là pas na bango. Pas papa, pas na yo. Pas maman. Pas maman. Vous êtes capable de laisser moi. Ça me la va. On fait pas gros. Adresse européenne, ça pas greffé. Merci. Combo. Ça me la va. On fait pas gros. Adresse européenne, ça pas greffé. Merci. Combo. Secteur des années. Net zone. Pour le cas européen, ça va mettre. Province, là. Nationalité. Congolais. 6e et ensuite la 5e mécanique. Attendez na complexe scolaire. Osuka na mbola nini na 5e. 2022. 2022. Hein? État civil. Balate au botate. Baka Franco. Oui. Na mutunde ezate. Ngana yebi naza mwana série 7. Bakara ndam. Oyeba ka sumo za la biso na tango atana. Ah OK. Sukona. Mabaka. Mweze.
Comment papa? Abaga. Voilà. Est-ce que nous avons pu andora ba polisi azalika ye moko nde bato mosusu bazali na bato mosusu anga biki bateme mpe mosusu baza bobenga bango bakotémoigne bazali na bato mosusu bazali na moto akufi libanda oyo bakangaki bango mibale azalaka na kati ya lupango mpe bavandaki libanda mpona na kati ya lupango engeli ntango bamouvement wana esalami bamisusu bakotaki bakangi lupango bango batikalaki libanda me babikanga bango boyoka bango wana nga na koloba na bango to bino moko bobenga boyoka bango. Ok. La défense. Oui, ils allaient pour là. Mais le BD, chef bureau renseignement qui était chargé, Azara qui paie la impossibilité pour entendre ici qu'à décider Azaraki. Puisque d'après lui, la punition sur Azaraki va esprit surchauffé et que moyen même moto à Kotakuna Azaraki. Et élément où il va jouer qui bango. C'était juste pour le transférer directement sur ordre et à commandant Nini na DRG, la service spécial. Le tribunal a une information est-ce réellement il nous était un peu difficile parce que Malobi Motoakoufi, BD chargé à l'enseignement où il a accueilli, a dû attendre pour que apporte na kati. Alingaki amona koma ke moto akufi alingaki ayeba ke no moto oyo akufi na lolenge nini alalaki wapi asalaki ndenge nini. Il est juste écouté me renseigner que soki moto akufi si ya mort d'homme bato bayaka kosala levé de corps eza magistrat ou bien procureur ou bien OPJ par dérogation et officier du ministère, mais azalaki na incapacité ya ye koaccéder kuna. Il était difficile ya kodéterminer. C'est comme ça même que va transférer qui bango puisqu'il y a eu urgence, va tindi bango dans service spécial pour que les ressources. Même après, on a dit que nous avons Koufi côté ASD, même après. Si balobi moto akufi. Monsieur le président pour apporter à moto akufi. OK quoi ba moto akufi. Mais il faudrait aussi là soit tala na photo na réseau ba publier moto moko ala na publier ça nini ou bien moto oyo akoki kopesa yo explication claire et nette qui est votre proche collaborateur alobi nazwaki atanta ya koaccéder kuna. C'est comme ça totikaki champ ya nani ya service spéciaux batala ndenge nini akokota contact na nani décidé pour que bayeba effectivement il s'agissait de quoi. C'est autant de service spéciaux à continuer. On dit que on a quitté ce qui s'est passé. Il parle de la service spéciaux. Monsieur le Président, les services spéciaux, dans l'instance, les enquêtes sont indépendantes. Donc, tu dois retenir que l'information est na moment wana ya lobiki afungolaki amoni ngai nazobeta mutu mabanga na bomaye pe na beti mutu sabo na beti masasi lio wana mabanga wana eutaki wapi ponga na loboto mabanga na beta mutu asalaki nani na beta pe mutu masasi na todine na beti masasi na nzoto kote bimia asalaki ngai ni alobi mususu chef na ngai ya bendi nga loboko azongi singa sima o beti mutu masasi na nzoto na répondre gete na beti na loboko. So dani na voyo beta mutu masasa loboko to na nzoto aibisa chef ke na beti masasa loboko apose ba question wana na lingina senga ga loko moko bayaki na toto le kasera bayaki na carte de lecteur et carte de service à mutu wana est-ce que ba ko monter biso carte à mutu na bala kisango ko carte à mutu so bazana ngo bimisa bala kisango bala kisango bien to la kisango dans ce tribunal. Vous avez la carte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne sais pas si l'officier... La police d'audience. La police d'audience est là. C'est une deuxième question qui revient. Parce que la fois passée, nous avons... Et là, silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît.
Voilà. Est-ce que nous avons pu en dehors de la police, ça a été un mot de la police. Azali na bato mosusu wana bi bateme mpo mosusu baza bobenga bango bakotémoigner. Azali na bato oyo bazali na moto akufi libanda oyo bakalaki bango mibale azapika na kati ya lupango mpe bavandaki libanda mpona na kati ya lupango ingeleta bamouvement esalami bamisusu bakotaki bakani lupango bango batikalaki libanda me babikanga bango boyoka bango wana nga na koloba na bango to bino moko bobenga boyoka bango. Ok. La défense, comment papa?